Tika Mimi Tikeva apema na kimia oyeleka eseleki mutu akufaka mutu o akufa comme précieux. Non, makamango pe sesilina ngwa ono oloba ndenzi. Ezape opération Kuba. Opération Kuba. Oui, oui. Opération Kuba ezaka pona victime te loba makamna yo pe na mobali na yo ne bosaka famille na yo. Na artiste na yo. Olinga mingi. Oui, loba makamna yo. Victime opération Kuba ça raté depuis longtemps. Te to tiango. Loba na fali na musique ça va. Au côté de vie privée na Kuba. Mimi Tikeva ke paradis. Bola moleke belé asungi mokili. Asungi batu ngaki sindo katika okabele na vita. Mais ya kabela nga ya somo. Et puis Mimi Tikeva ala moto abatu. Aza avant azala na biso azalaka na ba mouvement ebelé ayebana na ba musicien ebelé. Mais na grâce ya fali pour habiter le cas maman présidente na Mimi Tikeva ya ba wario pour honorer bien bani basengaki yango bekete bakengeli na poto et on bomoni ke bembelelo et visa c'est la toute première fois il y en a ba président ba orchestre beli ba kufila pe ba présidente na bango mais ils ont raté Mimi Tikeva sali trop la musique ba artiste nyonso o wanga na ye na ebité ba musicien nyonso azalinga bango azala na bango. Mimi Tikeva même ma bezali mais azaki pe mutu mo pe bolamu na kati makamo okande ezalaki. Ndeko na ngai biso toyelaka bino toujours makambo sérieux bolelaki o musika awa topusani pembeni na bino toye na Njili brasserie ndeko ozali en pleine capitale ya Kinshasa pe ozali en plein centre-ville kokende su musika te kolela mingi te concession Papa Banze Odia ezokata ba terrain ya 20 mètres sur 20 na talo malamu ndeko en plein centre-ville na $12,500 ya pamba ozwi lupango na yo obandi kotonga oassura venir ya bana pe obateli lobi na yo yaka mbangu benga biso na numero oyo plus 243 999 52 66 52 awa kobanga eloko te eza ngai géomètre Jérémy oyo asali monseignement à place oyo azo assurer bino que site au bomoni nyonso awa eza cadastre pesa borné quand bozoya mbamo bozo kota service à cadastre bozo pesa bino ba numéro cadastre la plus la qui sur ba limite non ba venir ndenge ezali donc eza des autres métiers eza place moko très organisé pour se tenir place ozwi biso na téléphone tomemi yo mbangu epai ya bandeko ya concession Papa Banze Odia ofuti mbongo na yo bapesi yo ba document pe bandi kotonga ndako na yo to projet na yo nengo sans problème. Qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3, Azongeli, base naye, na Paris, Oyo, Yesika Bozalaki Kolia, Komela pe Koyoka Ndoule na niveau ya 2 fois te, Boyebake, Bilenge Zongi na Paris na niveau ya Kosakana te. Chez Djonga 3, Awa, chaque week-end, Bilenge Zongi ya Ndoule, à partir ya le 17 février 2023, ouverture officielle, ya Bandoule, Bokozwa, chaque vendredi, Suzuki Luzubu, 4x4 grands chanteurs de mon pays, à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, Bokozwa CNN Alligator, Nabaninga tout, awa, Boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche, Sombele Soukabisanga, Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche, et Longona Wenge, Poussana Tovanda, en matinée live, Oyo Ekobanda, à partir de 18h, tina minuit. Kasi, Tunanga Inini, Kaka ceux qui aimaient la CDC, Mbalamoko Night Club, Tobu
boîte et fungwami à partir ya minuit ti ba 5h avec DJ Bobo oyo akosepelisa bino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui, frère. Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. Le Katakin, c'est Tchonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, na sima ya McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, yango nde ezali moboko ya ambiance na kati ya Paris pe na France Mobimba. C&C Service Fret. Pour envoyer vos colis à Kinshasa, Matadi a un prix défiant toute concurrence. Une seule agence maritime, C&C Service Fret. En France, 23 rue Anatole France, 94 400 Vitry-sur-Seine. Référence SK Exotique. À Kinshasa, immeuble Beaumaillé Musique, 2 rue des Avocats, Limité, 1er rue, Funa. Référence en face de l'église du pasteur Wallo. Les départs se font 2 fois par mois par container. Paris, Kinshasa, Paris, Matadi. L'enlèvement se fait à votre domicile en France. C&C Service Fret. Au Tietembe, au Moniango. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba. Cité à ce moko. Afrique Info avec Frank Stemai. Yandankala. Twende. X-Bass Marandura Frank Semai. Bote bandeko ya Africa Info bino boza kolanda biso bozali vraiment ébélé partout dans le monde et lelo en tout cas bozomona simalangai décor eza ko changer toza na plateau na biso Africa Info te tozali en hôpital ya cinquantenaire esika wapi bayebongo koptoye kokabola mawa na bandeko ya ex victime ezali bongo groupe cher ya Mesefali Pupa lelo ezali bongo baza kolela ondeko na bango akufaki mama présidente ya ba warrior nyonso ya monde ezali bongo na kombo ya Mimi Chikeva. Alors lelo ezali bongo levé du corps boyebi bien que Mimi Chikeva akufaki awa bakokunda ye na poto parce que lelo nde toye ko kabola mawana libota mobimba et corps bima tout à l'heure en tout cas dans quelques minutes awa na hôpital ya cinquantenaire donc on ba image les interviews et on ba interview ba musicien o ba ye ba artiste comédien ba fan ba warrior ya monde mobimba ba ye ko la bongo mama présidente Mimi Chikeva. Alors na rotika bino bolanda bongo intégralité ya ba sek nyoso matanga ndenge ni ezali koleka déroulement na yango arrivé pe ya musicien o ya munene Aigle Fali pour papa akoya tout à l'heure tout le monde déjà équipe là li bongo planté bat bazali koya mais na tiki bino bolanda bongo déroulement ya ba obsèque na ye Bonjour Fiston. Bonjour madame. Alors tokuti no matanga Mimi Chikeva awa ba souvenir nyoko ozo garder na moko oyo azali kati na bino. Nazo garder parce que asali mingi na mouvement na biso. Na compte ya papa nanga Fali Pupa azam na ser moko bana kala kaka vrai terme puisque na ba terme na kitoko na bolamu na sala na batula senga na nzambe akotelula. Nzamba mona ye. Nzamba mona parce que oui c'est là liwa nzamba na biso nyoso tout. Ni nzambe akokisaki mokanu asa molima mama présidente Mimi Chikeva. Alors on nous apprend que des okende bongo zo vol lelo. Si. Oui, des okende France parce que ba te pas forcément ba sengim balila pe mama kuna na France. To kabolikati lakini plutôt le club qui ba balila ipekaka ni zala pekaka mais to ka toujours souci na mutima moyenti tala mama présidente mama Mimi Chikeva atiki biso.
Qu'est-ce que vous allez dire à président, à patron de Fali Poupa par rapport à geste ou à ça? Bon, au tout président dans la salle pour na c'est ni minute qui va vraiment président bien zamba pambolaye papa na Fali Poupa nzambe abatile mikolibili na bolomo asali. Aussi pour na matango te tuzona droite ya dévoiler bobu mais ou papa na sali pour na faire ni minute qui va maman présidente nzambe na pambola papa na Fali Poupa nzambe abatile mikolibili na karine ya misiki. Azaka liboso toujours kaka parce que balubi le beaucoup de pesa ka on disanga ate le monde le beaucoup de pesa ka on disanga ate il faut qu'on a reconnu na bateau ça là qui na bango et on era passi yo pour au côté bébé y belé ça la pe qui tourne la mitima bateau et on dit ça les on dit ça c'est des bonnes manières on a sepeli makasi parce que tela ka eza des mon boy lango mon nature quoi parce que partout wario azali boy la ma présidence on a aussi la famille naé bazaka na kimia otu leki nzamba zaka matondi na lokumu na sotu leki parce que nzamba taka kimia na mitema na bango ata balobi ata bayoka te parce que omoni mona liketana kata Congo photo e babiso ba congolais diwe sali besi tubino simaliwa ya mutu makambo ke bimakibo yimo grapete nzambe ayebi parce que nzambe asema mutu dede kobotama na kukufa moi na butu yani mabe na malamu ningi nzamba sana mukili na ye ete omoni makambo to mona ngo lelo boy to mona ngo ya sikati ezaka déjà avant biso to botama kutu mais souvent congolais le quoi congolais comme monta sentiment so quoi quoi ngana Thomson Amélie Bière Amélie Bangi toi ce n'est pas bien to ba congolais biloba oui faut tout me rappeler garder peu dignité air moko boy ou l'équipe na plateau nito ya mingabu neka ulbeka ni kima makambo papa nanga fali pula mama matanga na tate na bana makambo ya batu boy boté le peut soka makambo ya bien papa nanga c'est pas parce que papa nanga c'est makambo ya bien belé wa défendre mboka o libana mboka c'est belé tout bango mtu banda eroti 18h il faut tout ça comme ndam ko tala kalaté ko réseau bima quoi c'est peni makasi nebo ya minga na chaîne na bino c'est comme ndabo kitokos. Mais après, tout le Japon. Hein. Ah oui, Japon. Après, on a basada ben basa miliki na mboka moba bengoni. Wa sara miliki. Ah voilà. Mboka na peto beta. Après on a posé sous ça de France quoi. Des stades. 2025. Oui, mi balé. Parce que Marty peut ba zapeka kimia. Et puis Mimi Chikeva ala muto abatu. Aza avant Zalana Bisso, Azalaka na ba mouvement ebélé, ayebana na ba musicien ebélé. Je pense que libre à celui qui veut venir, ba peksa mutugoya na matanga te. Mais bon après éducation désordre toni dépendant de l'éducation en mutu. Donc net Bisso proprement dit net na eboye na honorer mère na lati kitoko bona ke no bunda. Na soi-disant Moutoutel ou bien Moutoutel, je pense qu'on n'a pas ce temps-là. Et je crois que les Warriors peuvent bien éduquer. On attend place à Matanga et place à Matanga. Et puis voilà. Est-ce que Poto est là au Yinda Balobi qui est le groupe nous sommes sur ma coloté sur ah ouais on a Poto. Ouais, surtout na bon. Poto est en façon on est kendelara. C'est bango ba bibongo bo. À qui veut ngana message à relancer nga en fait ngana yo la mer. Tu vois ngana yo la mer que voilà tout le monde a les sous-souté. Après Marambuya Moutoutel moya ya ezate bah il avait qu'à bien se tenir pour bando tambola. En fait Moutounioso il faut yebara que tango sala makambu lobi matanga yozala lobi fete yozala oza pe na bezo kende kuna. Donc c'est-à-dire ngana autant to sur la boy au sentir que non sur la parce que na yebi que bon lobi pe matanga yozala X place na roya sans problème en fait. So yomo micha déjà na katia ba problème. C'est normal au bando banga au bando loba nena na ba garde du corps na batunanga ba petit na aigle bazawa banana na batunanga. Et puis bon, je vois mal que ndé naza no estimé na un problème te puis mutoya a menacé nga na sens te. Donc comme muto o azo banga ko ya na place net ya matanga. O azo senga ke ba tindele ba garde du corps, armée ya na ba PEM, ba policier, ba brigade
sécuriser ye moko ayebi problème nini aza nango en fait problème personnel ya mutu ntango ocréer problème yebake otambolaka en fait tu vois mais sikoyo na matanga bakotiela bato basécurité te ya nuance donc c'est-à-dire eza matanga yo moko faut se sentir à l'aise que oye matanga mais sikoyo soki oza yo moko oza à l'aise te oyebi koza na baproblème soki oke kuna ozoyeba te soki nini ekomela wana ya problème ya biso te ya problème ya matanga te ya problème ya yo kimoto na yo. Donc par là na ina lobake mutu na mutu assumer rancune na ye soki oyebi ke rancune na yo ekobetisa yo fana na ndako lela Mimi Chikeva na palais. Donc un mot de la fin pour la Batutu Balandi et puis tout est fan. Ouais, un mot de la fin et ça les Warriors merci parce que Boagi présent mère bena moi tant mort ezalaki tole la mère tokundaye akende na kimia nzamba yamba esika azokende et puis ezanzela Batutu lobby eza tour nanga tour na yo tour ya motutu quoi donc voilà. Merci DJ Veris ndongo ndimi ko aboti na poto bana basengi mama bangaza en Europe bana babotami na Europe basengi mwa mokola fololo bakina kotikaka flair na tombe ya mama bango na France bana basengi asali bango ma Grèce kwa kolongola bembe ana Kinshasa ko mima na Europe ezantsa kate faut za moto yebani en plus ba moto sola bien en plus za autorité mais na grâce ya fali pour habiter le cas maman présidente na biso Mimi Chikeva ya ba wario pour ba honorer bien bani basengaki yango bekete bakelele na poto et on bomoni ke bembelelo et visa c'est la toute première fois il y en a ba président ba orchestre belé ba kufila pe ba présidente na bango mais ils ont raté il y en a ba tumsu ba uta poto ba ya ana Kinshasa kufeli mais bembe pozongeza moi passe mais l'autre yebisa bango ka ke fali aza numéro 1 ya ba ministère congolais nyos effort ya sali lelo yango ebembe zozonga poto gouvernement te mutu te eza fali mutu atindi ebembe ezonga poto. Depuis maman présidente akufaki en tout cas totikeli pe kozala na te qu'est-ce qui fait réellement totikeli kokutana na pete elo nini sali penza ke maman présidente wa warrior akufa est-ce que belaka déjà elo nini memi yena liwa ngana so na famille mama belaki esili akufi mama belaki c'est tout na so na internet yo ndaka manga internet Mimi Chikeva sali trop la musique ba artiste nyonso o wanga na ye na ebité ba musicien nyonso azalinga bango azala na bango to Mimi Chikeva même mabe ezali mais azaki pe mutu mo pe bolamu na kati makama o kande ezalaki parce que ye asala paradis na miso Mimi Chikeva ke paradis bolamu leke belé asungi mokili asungi batu ngaki sindo tika okabele na vita mais ya kabele nga ya somo auta poto bo ebele to saka boutique face ya na Phoenix na Phoenix akabele nga ya somo ti lelo so na keka na sayo wana yaka to vanda na suka zoma njete tana poche zoma kende bo o samsa kitoko amana pota benga o samsa kitoko yeka bo na o sepelanga ma président nga na kin polémique te eloko te batika Mimi Chikeva apema na kimia o eleka eseleki mutu akufaka mutu o akufa comme précieux donc il faut honorer et ça te que ça là qui boit tete mutu mutana makambo na ye non makambo ngo pese silina ngo ono lo bandenzi eza pe opération Kuba opération Kuba oui opération Kuba ezaka pona victime te loba makambo na yo pe na mobali na yo ne bosaka makambo na famille na yo na artiste na yo olinga mingi oui loba makambo na yo mais to yebi victime opération Kuba ezaka te depuis longtemps te to tiango loba na fali na musique ça va au côté de vie privée na Kuba ouais opération Kuba oui hello mon na lingi na baksa na ebite biso ba artiste oyo ndeto nga tozala ta motema la mafali pupa et puis Mimi Chikeva kufi warrior et puis azambe na ba petele maman présidente on comprend to moni mutu misusu tant musu ba ebite bavanda kana Congo mais biso ba totozwaka ngolu ya terre ko bima libanda ya Congo pe kozonga to bi valeur ya ba artiste na biso libanda mais sauf que ça la rapace so bazongi Congo ba valoriser bango ndenge sengelité na ba domaine belé na minso ta musu to kokolo bate toza na matanga tuzolela moto epana biso azaki cher makasi
lelo kande tozoloba ser na biso a soutenir artiste ebele ya mboka fali lelo apporter garant ya kolongola corps na ye na Kinshasa amemango na Paris nayebi te okoloba ndeti nini na fali pupa epe na bato nyonso tu basalaka keno babenga fali égoïste baloba na fali keno fali alingaka ba oyo ya ye misusu te. Bon, muna mutu aza na façon na ye ya raisonner na paswaka makambo. Premièrement oyo fali asalaka déjà nabengaki ku fali te nabengaki grand frère nabengaki yaya ba oyo bayebi oyo yaya asalaka eza premièrement na loba mutema malamu babotama nango basomba yango te abotama mutema malamu akokufa mutema malamu donc amesanda akosala malamu akokontinue mpe kaka kosala malamu Michikeva nyonso bazala fort quel que soit bakomba mafinga baobstacle oyo koya basupporte yango e oyo ni ko message mais digo todos os irmãos angolanos. Então vocês que estão ainda distante conosco, nós estamos cá, chegamos no local, estamos a chorar a nossa mãe, que foi uma tia para vocês, que foi uma senhora, uma avó, uma irmã. Então por mim ela foi mamã. Então estamos a chorar, a lamentar com toda dor no coração que nós temos. Então nesse momento estamos a chorar. Então que o Senhor seja o controle de todos. Ok, muito obrigado. Mamimi alongwe Kinshasa ti na Europe ko imposer kombo na ye. Donc nous allons garder toujours une pensée positive à son égard, même si accueilli. Mais ses actions, mais ses dames, son comportement. Maman Mimi, Otiki Mitema Batuna Pasi. Otiki, président Napasi. Et la modération sera tout le monde. Courage. Abu, até o mundo.
pharmacien de formation. Je suis formée à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Tamponi, c'est bien mon c'est mon ami. Ok, fais-tu mon là? Non, c'est pas côté. T'es carré. Ok, fais-tu mon là? Na yela ya ba produit banda kala pona ba tampo wana. Savon d'ici. Pembe, mwindu, akosokono c'est sans problème. Dissure collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. Dissure réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. Dissure cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Avec Dixie. Toujours. Né de Togbe et Kotalota Dada décédé et de maman Régine Nzita aussi décédée. Issu d'une famille de 12 enfants, dont 3 sont décédés. Elle était la 3e de cette famille. Elle était originaire de Grand Équateur. Études faites. Elle était diplômée en sciences commerciales et administratives à Kangu dans le Mayombe. Comme occupation, elle était femme d'affaires et médecin congolaise. Merci, ça c'était le bref aperçu de sa biographie. Je vous remercie. Merci. Est-ce que nous pouvons tous acclamer très fort pour ce qu'a été le séjour? Acclamons s'il vous plaît, mesdames et messieurs, pour la biographie de Mimi Chikeva. Alors, ata mokolo moko tozalaki na ye ti tozokende na ye na sayo esika oyo asalaki ezalaki staff na ye nazalaki mbala suka na debi ya mwa oyo euti koleka tozalaki na ye azalaki na moninga na ye Kisinjora bazalaki wana bango nyonso na bafanatike ya Aigle bazalaki bango nyonso wana bazo préparer programme na bango. En tout cas na totikali kokabona te ata mokolo moko tosali programme na ye mais nayebaki te ke ekoma boye ayebisenga na belaki mais elekaki azalaki bien sini moko te loko te l'air na ye koyoka ke Mimi akufi na moni yango na ba réseaux sociaux. J'ai trouvé ça étrange na kokoki kondima te na bengi bato na monaki ba chaki ba programme wana ya Mimi na tendre bato nyonso mais bato nyonso batiango bayebi même pas Mimi akufeli wapi bazoyebisanga Mimi akufi ngadi akufeli na wapi. Bon il faut ça na poto na Mimi. En tout cas mutasani mabe azate mais Mimi aza muto azala na bato Mimi asalaki ngabo ya zongo c'est ce qui a beti muto tozako za na ye c'est que Luki na problème. Aluka mutu na problème te. Donc so kuta na nzela na yo ndo saki mabe akolaki sa yo ke sali mabe. Alors nazo ebisa biso otoko garder biso totika Mimi aza souté. To pratika mu. Mimi batna poto. Mimi azali na katia cercle que Dieu vous bénisse. Merci. Je vais faire un gymnastique pour
pour cette grande dame que j'ai connue depuis Alemba Siper, depuis 93. 93, mais dans le milieu sportif. Mesdames et messieurs, faire un nom à Kinshasa, Eza Passi. Maman n'a pas gagné un milliard de sport. Nayebi bandeko nanga batomis gardien bandeko nanga bambunga na lemba wana, mais associer les sports et la culture et la musique, c'était une force. C'était une femme vouée à la bonté. Elle aimait l'ambiance, elle aimait la propreté. Voilà l'esprit quinois et l'esprit cause à la propre. Maman ayebaki yango, ayebaki kosangisa. Alongo na Kisasa, aketi na mikili angele, asali les souffles combo. Bobete la Mimi Chikeva maboko makasi s'il vous plaît. Et ça facilité, moi si maman ayebana na Kisasa. Maman Mimi, ta bonté, tes actions. Nous allons toujours garder une pensée très positive à votre égard. Et que tes actions, maman sociale, maman Yabane Belé, enterrera toujours dans nos esprits. Maman présidente, Bisoba Warrior, Bisoba Kinois, pour Olingaki, Kitasa Nayo, Olingaki Bandeko Nayo. Je voulais terminer ce témoignage qui est assorti d'une éloge funèbre pour remercier l'aigle Fali pas aigle Nanyo Sali Nanyo Soazosal. En tout cas merci merci. Vive Mimi Chekeva, vive Maman Sociale, vive Maman Quinoise, vive Maman Warrior. Merci. Quand le tchat est bien, on peut avoir un petit Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Prière de répondre à vos places respectives. La caméraman, s'il vous plaît, cher caméraman. Aigle Fali Poupa accompagné de sa charmante épouse. En tout cas, ce couple abattu, ce couple a mis la main dans la pâte pour que cette cérémonie soit aussi grandiose. Le site touristique Fali Poupa, mesdames et messieurs, l'ambassadeur de la musique congolaise partout au monde, Fali Ipupa Aigle, notre ambassadeur, notre force, le warrior le plus suprême, Fali Ipupa Aigle, Aigle. Par Sankara de Koupa et Hugo Santé. Voilà. Nous invitons le président brigade de Sarbati, autrement. Voilà, nous invitons. Voilà, nous invitons la fondation.
Nous disons merci d'être passé au président Essobé Nadi et le président Fiston Sessé. Merci beaucoup. Voilà, DJ Abdoul, vers l'avancée s'il vous plaît. Nous invite Madame Gladys Petit, Madame Gladys Monpetit. Au pomme funèbre la couronne pour le service, le travail très bien fait. Merci d'avoir métamorphosé cet espace du cinquantenaire. Merci. Nous invitons les warriors de Luanda de se présenter rapidement. Tous les warriors de Luanda, présentez-vous s'il vous plaît. Voilà, ça ce sont nos amis, les warriors de Luanda. Donc Bauti Angola, Balandi, président, Fali Poupa, Balandi, Maman Nabango Aki, Maman présidente Mimi Chikeva. Donc, coup de chapeau à vous. Nous signalons la présence de la délégation des warriors du cinquantenaire. Et les sœurs de Madame Mimi Chikeva. Nous disons un grand merci au président Fali Ipupa Aigle. Merci beaucoup pour votre implication personnelle pour l'organisation de ces obsèques dignes que mérite Madame Mimi Chikeva. Il y a Clayton, le warrior qui est également là, warrior Baza Pantou Engaye. Que Maman Mimi Chikeva avance rapidement, avance. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas de la famille, on n'avance pas. Ça va inviter sa famille. Sécurité. Deux personnes battent les kuna. Sécurité. Deux personnes battent les kuna. Tournons partout. Après famille, le combat va reposer à côté de la maman. Mimi Nandini à Bokoko. Coutume obligée, on ne peut pas s'en passer. Merci. Sécurité pour Makamona. Mon temps pose à la nécessité. Ma continuer sur ma mission. Mon temps pose à la nécessité. Mon temps pose à la nécessité. Voilà, puis on a passé un peu plus de militants, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Avancez, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, puis on va donner de l'état, s'il vous plaît. Nous disons merci à Audrey Mappel et Finetrine d'être passé. Merci beaucoup. Voilà. Le défaut de la référence Pécor. Merci beaucoup. Merci d'avancer. Le président Steve Ecofor, un warrior d'Issa. Il est le président de tous les décorateurs du Congo. Le président en sigle. Merci d'être là, président Steve. Ecofor Mitterrand Bolo, le président du cinquantenaire. Vous pourrez. Je salue la présence de la presse du cinquantenaire. La presse du cinquantenaire, merci beaucoup pour la... Merci, je vois David, je vois Yann, et puis le doyen Obama qui a se recueillir. Nous va pour cycler, je ne sais pas, ça se dit à Moutou. Le combat non Sima. La famille avancée. Famille. Le combat. Le combat de Kati Musique pour Nayo. Va écoler la maman Mimi Chikeva. Wana bazali balokome baekolela mama Mimi Chikeva na ndenge ya bokoko. La coutume oblige wana aigle fallait Ipupa de cap.
La merveille, Wanezali Bokoko, Ayebi Yango très bien. Mobutu. Monsieur Edil Badiata, Nana, accompagné de sa charmante épouse, Nana Boduka. Une fois encore un grand merci au président Steve Kofo, le président de l'association des décorateurs du Congo, président Steve Kofo. Le Wario Ravi, le président Nyonso, il y a 50 années. Bikouré, merci. Merveille Ngoma, le Wario. Merci en tout cas na bandeko balandi ya Africa Info bino bozalaki ebele ya kolanda bongo obsèque ya madame Chikeva Mimi otolaki bongo na hôpital ya cinquantenaire. Vous avez suivi arrivé ya Fally Poupa ya ba warrior nyonso ya ba officiel obayaki bolandi en tout cas avec beaucoup d'attention. Nous vous disons un grand merci à vous parce que vidéo obotalango ebele boko liker boko partager ango. Merci bozalaki vraiment ebele ya kolanda biso. Vous avez suivi ba live news ndenge l'équipe bosu ba interview tolaki bongo na Obel tolaki bongo na RG Lipasa. Merci pe na merveille lokola, merci na mokonzi Frank Stemay parce que yenda tindaki biso sala musala. Merci na bino pe bozaki vraiment ebele Africa Info ezawana pour na kopesa bino vraiment ba information à temps réel. Alors merci na bino tokutani bongo très prochainement on est aux mingi avec lui-même le patron de la chaîne Frank Stemay pour na ba émission mususu mais lelo tokabona bino et je crois que corps ya Michikeva ezokende bongo ezozonga bongo poto pour na kokabola pe mawana bandeko nyonso avandaki na bango na mikili ya poto surtout na bana. Alors ezali bon na makasi ya musicien oyo abane bon ko soutenir toute sa vie. Il a soutenu un grand musicien de la République démocratique du Congo. Alors ces musiciens là à sa équipe par naé par rapport ya liwa naé tango akufi alingaki te ba kundaye awa parce que famille bana batali bon na poto yango bakite il faut kende na makasi na ende corps eza ko se déplacer ezo kende bongo na poto tolobi merci bongo na bino sobola ki ebele akolanda biso. Merci na Obed, merci na RG Lipasa bango tolaki na bango tokitani bon sur terrain pour na couvrir ba obsèque ya madame Mimi Chikeva tokutani bongo mbala sima. À très bientôt, au revoir. Ndeko na ngai biso toyelaka bino toujours makambo ya sérieux bolelaki o musika awa topusani pembeni na bino toye na Njili Brasserie ndeko ozali en pleine capitale ya Kinshasa pe ozali en plein centre-ville
kokende su musika te kolela mingi te. Concession Papa Banze Odia ezokata ba terrain ya 20 mètres sur 20 na Talo Malamu. Ndeko en plein centre-ville na 12 500 $ ya pamba ozwi lupango na yo obandi kotonga oassura venir ya bana pe obateli lobi na yo. Yaka mbangu benga biso na numéro oyo plus 243 999 52 66 52. Awa kobanga eloko te eza ngai géomètre Jérémy oyo asali monseigneur à place oyo azo assuré bino ke site oyo bomoni nyonso awa eza cadastre mpe eza borné ntango bozoya mbamo bozokota service ya cadastre bazopesa bino banuméro cadastral plus elakisi oyo balimite no baveni ndenge ezali donc eza na désordre te eza place moko très organisé bokosepela makasi. Ozwi biso na telefone tomemi yo mbangu epai ya bandeko ya concession Papa Banze Odia ofuti mbongo na yo bapesi yo badocument mpe obandi kotonga ndako na yo to projet na yo ndenge olingi sans problème. Qui a dit que bandule kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ntule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te. Chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya bandule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele suka bisanga bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge pusana tovanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini kaka ceux qui aimaient la silesi. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepelisa bino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba ezwami na adresse oyo Noisy le Sec na sima ya McDonald numéro 25 chemin de Grou 93 130 Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba yango nde ezali moboko ya ambiance na kati ya Paris pe na France mobimba. C&C Service Fret. Pour envoyer vos colis à Kinshasa, Matadi a un prix défiant toute concurrence. Une seule agence maritime, C&C Service Fret. En France, 23 rue Anatole France, 94 400 Vitry-sur-Seine. Référence SK Exotique. À Kinshasa, immeuble Beaumaillé Musique, 2 rue des Avocats, Limité 1er rue, Funa. Référence en face de l'église du pasteur Wallo. Les départs se font 2 fois par mois par container. Paris, Kinshasa, Paris, Matadi. L'enlèvement se fait à votre domicile en France. C&C Service Fret. Au Tietembe, au Moniango. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass Marandura